Voilà, nazosala ngo makayabu. Nasango makayabu. Mususu na kosala ngo ya pep soup. Mususu na kotumba ngo penza ya kotumba. Zala na technique kala ingangu kala technique ndenge ka balobaka. Voilà technique à maman katika pesa. Oui, voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision. Bon remarquer awa na sokoli mbisi na biso kitoko bilo momo na kati. Ndenge ezalaki par rapport à liboso. Awa sika étape oyo ya misatu ya liboso eza kosokola ngo kokata ngo ya liboso nano kati na malamu ya mibale osokoli bien ya misatu oyo nyonso eza oyo eza mungu wana boyi kotia maboko na mungu na nga po ekokoma zei yango natie quantité ya mungu ya place wana. Alors nazopakola ngo mungu nde bo remarquer wana nazotia mungu na kati ya mbisi na biso. Oza na fête à mariage ko hésiter te contacter biso oza décider. Alors mbisi oyo yango eza sala décoration na ba mariage na tumba ngo penza na tumbi yango na sala ngo décoration kitoko na kasi na pipe na nga o bozo mona ya katika pesa ya servi traiteur wana mbisi bomoni wana eza décorer za mbisi oyo. Alors na sala ngo pe makayabu nde nazosala makayabu ya ngwakazi ndenge ezalaka mukongo nda comprendre ngwakazi. Bonjour ya katika pesa télévision. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oh maman katika pesa ale bino naza na Congo sikanga awa bino mo bomoni mbisi ndenge eza munene mulai. Voilà, nazosala ngo makayabu. Nasango makayabu. Mususu na kosala ngo ya pep soup. Mususu na kotumba ngo penza ya kotumba. Alors, boza toujours connecté et pas ya chef katika pesa traiteur boza décider. Onde eza boye na utilize ziba na sombi ndenge na sombaka na ye père alinga makayabu tellement trop. Alors makayabu ya ambassade baya ngo alinga ngo shooter ekomaka boye na sombi mbisi na nga ebele mosa mayele nde balobaka la femme sage bâtit sa maison na ke na sombi quantité moko ya ebele et pour permettre nga na kokosala makayabu na nga. Alors bozala na toujours connecté pour la suite ya élément na biso. Bibandeko balandi ya katika pesa télévision ndenge mbisi na biso eza boye tosokola ngo penza bien tolongoli ba salite nyonso bien temeleka munene mingi mulai nakokai kopasola ngo vraiment te ke eza vraiment munene bona kaboli morceau na ngo mususu yango oyo parti na ngo mususu yango oyo na nettoyer ngo vraiment kitoko. Après na otika mai etanga muke après na zui mungu na kotisi ba mungu partout. Après na ochango na sac etangi mai wana soki etangi pendant 7 jours na ochango na kati ya sac evandi na oka etanga mai maleme. Alors après avoir kotangisa mai wana nde 7e jour na obimisa na kati ya sac. Alors na opesa bino résultat mukolo ebima na kati ya sac pe ekokauka. Mais pour l'instant lelo tozo nettoyer ngo nde tosali boye na sala ngo penza mo makayabu na nga na sa makayabu kitoko soko le likayabu le bilikayabu mama katika pesa mtasaya ki ondima te oboya. Alors babi la femme sage bâtit sa maison. Voilà mbisi na biso eza na salite yango lokola ncho pasola ngo siko na uti pe lizi basiko koya nyonso yango. Alors ce qui fait que nazo sala yango na komisa ngo penza propre ndenge sengeli. Après na ochango mungu wana pemisi yango muke na tie na sac po etangsaka mai. Saki oyo basaki oyo ya loso te basaki oyo ya babenga ngo nini ya kaki ya basaki ya kaki wana. Voilà nayebi te soki ezozala saki nde na oloba mais de toute façon saki yango na simbi boye moyen ke simba ngo eza na te nolakisa bino mpe saki yango mpo boyeba saki ni bokotia yango mpo mai etanga. Et c'est comme ça tant mai etanga 7 jours après tobimisa ngo mpo totia na moi ekende sikoyo na kolemba po totia na kati ya sac
ekobota pe ya mafuta wana échanger même couleur comme même couleur d'échanger de couleur na kati ya sac tanto akobimisa yango ekomela te ezuka moto bo ezuka moi mbisi na biso esa nini ekomi makayabu oyo eza kongo sika bomo nde na kati yango nde na bongisi yango et c'est comme ça naosala yango makayabu ndenge ezala toujours. Voilà bandeko balandi wali kolanda loboko to lokola mama katika pesa akoki toujours kosala yango. Voilà, ma belle. Je vous aime tous dans mon cœur. Abonnez-vous massivement. Maman katika rana oya ya sika. Voilà, ya sika yango yo. Na elbino ya sika. Biso munene eza tellement poids. Bandeko balandi. Première étape na biso 20 minutes ekoki. Na tika ki yango bo remarquer que bimisi mo ba mai wana. Alors tozo continuer toujours ko baksa mungu na biso. Omoni mungu wana mususu ya mibale na tie awa. Alors biso wana tozo pakola mungu na biso. Non, après 20 minutes na zusu na zongeli susu. Mbisi na ngai ya Kongo sika na bandi lisusu kochango mungwa bozongo ndenge ezobota bamai wana na otandango te na kota na sac evanda pendant 7 jours soki mai etangi pendant 7 jours nde na obimisa ngo libanda po ezwa sikoyo mwa moi ntango ekozwa moi bino bomona resultat nini epesa biso. Alors lelo tozogarde yango na sac elongo na bino mukona obimisa pe na sac na kolakisa bino comment est-ce que tant na bimisi na sac epesi nga ndenge nini. Voilà, bozala toujours connecté po bolanda suite ya likayabu na biso epesa biso résultat nini. Voilà mama toza na poto kosomba mbisi ya mai na Kongo ezalaki problème mais na poto mo eza facile maziba eza ebele na poto donc eka na liziba osombi mbisi modele nyonso olingi. J'espère que bao baza d'accord nanga baza. Voilà, ezala na Europe ezala wapi bisika neti bopesami na olanda biso na katika pesa télévision. Voilà, mama katika pesa télévision aza mama traiteur. Oza na fête à mariage ko hésiter te contacter biso ozala desite. Alors mbisi oyo yango ezala na sala ya décoration na ba mariage na tumba yango penza na tumbi yango na sala yango décoration kitoko na kasi na pipe na nga oyo bozomona ya katika pesa ya service traiteur wana mbisi bomoni wana eza décoré eza mbisi oyo. Alors na sala yango pe makayabu nde nazosala makayabu ya ngwakazi ndenge ezalaka mokongo nda okomprendre ngwakazi. Voilà, voilà nazosalela mon mari ndenge ezala toujours nasalele makayabu na ye alinga mutsambu na ndenge osala te. Alors balobi zala na technique kalai ngangu kalai technique ndenge ka balobaka. Voilà technique ya mama katika pesa. Oui, voilà bandeko balandi ya katika pesa télévision. Bo remarquer awa na sokoli mbisi na biso kitoko bilo mo na kati ndenge ezalaki par rapport à liboso. Awa sika étape oyo ya misatu ya liboso eza kosokola ngo kokata yango ya liboso nano kati na malamu ya mibale osokoli bien ya misatu oyo nyonso eza oyo eza mungu wana boyi kotia maboko na mungu na nga po ekokoma zei yango natie quantité ya mungu ya place wana. Alors nazopakola ngo mungu nde bo remarquer wana nazotia mungu na kati ya mbisi na biso bomo ndenge eza esenga vraiment mungu ekota bien mungu vraiment. Donc soko olie likayabu oyo okanisi euti Kongo ye nzoka mbisi na biso na poto awa kalai ngangu kalai technique ndenge ezala toujours. Alors chef katika pesa traiteur yeyo asali likayabu na ye totiki na wana première tokozwa sikoya munene yango ndi bomoi nazokotisa mungu na nga na tie eloko te bamosusu batya bicarbonate me nga alinga bicarbonate te change yango goût nga tyaka mungu apamba na otya bicarbonate te nga yeyo nazopakola mungu na nga
na likayabu na biso. Donc bino mo bomoni makayabu na nde na bandaki na ebandeli mbisi na nga ya Kongo sika nde ezalaki munene ya mobimba nde na kati yango. Sikoyo ngai eyo nazo kota mungwa na ngai na likayabu na ngai lumu ya mungwa nde mungwa ya kobondela te tant oloba mungwa donc c'est-à-dire mungwa. Voilà, oyo sel de table quoi tosala na biso sel de table na poto. Alors mungwa première étape na tie mungwa oyo na ozele kita mwa muke. Après na otia isu mungwa na deuxième étape jusqu'à ce que na omona ke mungwa oyo naza nango besoin ekoki. Na koyeba ke mungwa ekoki par rapport ya quantité ya biloko na nga. Bomonde nazo kotsango mungwa, c'est comme ça. Likayabo na osa likayabo moko kitoko bozi atango ekauka pe na olakisa bino ke likayabo na salaki résultat nango epesi biso yango. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. Mokondi Akolamba Kitoko, na États-Unis d'Amérique. Cathy Kapesa Aigle. Toujours service traiteur et à qualité Tokos. Pour toutes vos réservations, contactez Maman Cathy Kapesa pour vos cérémonies, réceptions, manifestations, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traiteur, Cathy Kapesa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.